na balandi ya Kleboa nde makambu grand libulu nzungu munene merci na ba balandanga na ye a pona koluka actualité na zara a na mboka awa na koluka ba chef coutumier ya mboka ya la team wata poto sulula parce que ba propos ya pacho RFI et choqué bat misusu et déranger ki bat misusu yango nga lokwa na ninga ko kalito imorote na zongi na mangu na la team na za Charlie Mpaka bo kabiso na tobeta na masolo o etali la team wata pourquoi bat misusu bazo kenda te jeza mabeto malamu eza ko privilégier bat misusu mamsu bana makamba misusu bana makambo te tozo comprendre te en tout cas bo pesa ngata lukana no mukonza mboka Charlie Mpaka po ye pas parmi bakonza mboka toyoka parce que pas umeli aso bima pe mboka te mais on dira zara na kuzu mais bat misusu bazara na kuzu te bat misusu basagitara na bango bien avant to lukana Charlie Mpaka toyoka par rapport à la team qu'est-ce qui se passe Rata coulisses, maman, ezani, te rana Charlie par Pacho RFI réclame ses droits et Netkaka go gazué linzanza papier mamolo mais belé et on a linga kina luka Moutou Aza vraiment valablement représentant il y a héritier watana et puis il y a membre orchestre ne kindara malgré pas zo kendete mon ya zo mela Pacho abimisi mais ya zo mela Charlie Mpaka paralingomba na déranger linga ité mais na déranger penza na déranger na bité ata mukie falwa parce que on dirait le roman est batami na sewana Charlie Parabone bien moni maham yanga ici tia kapaché makambo ekende muke na ngolo nzambe. Qu'est-ce qui ne va pas au sein de la team Wata Nyoso za kitoko na la team moto peli oui bien moto peli te moto za opela tena la team et opela comment bino bozola ba mibembo bozo satisfaire ba tout ba orchestre basé belé ba bozo souffrir on dirait bozo pèse opportunité car na quelques têtes c'est ça bon point faut que ba visa bonne volonté kozala ba côté le petit na kati etikani makambo akati baninga muso bazui yopé ozuité la première des choses mais ko la kabatu poto tout le monde oza pembeni ya mokonza mboka na ndenge ya kosungama bato anzela baliaka bato boye baliaka mekolaka mutu poto ke yo na komemo poto ezaka na musala mutu azosala nde eko apportele ba mérite wana yo ezalaka mikili toke nini toke na ebite soko zolobela nde nani non lobela pato RFI mona muteketa mona mu valeur toyebi ke azalaki asali pe moi parcours na héritier watana mais parce que ton loba musala ye azo réclamer ba droit na ye musala salaki boke Paris akete siko États-Unis akete on dirait apesi makambute azana makambute to ndengeni la première des choses et loko ongana il faut pas tout la jaloux il faut pas tout la agiter vous comprenez il faut pas tout agressif ba agressivité moko boye ya maloba ele karate vous comprenez ponga pacho abenganga nga pacho na ebi pacho na ebi ba valeur ne na ebi makambu na e makambu tu mabenga ngape ke ya mpaka ozomona te ke biso bato kote no to sa lokola to pola po bakarine mokonzi baza lokola bato bakila baksi na ebi c'est déjà que na place bato bafandi ko kabola de apena bato bato na bato yango wana na ebisi ke bato tout wana oyo zolobela to aka moko c'est moi qui gère ngamna na je mokonza mboka za makambutu yo pacho za mutu nanga kila bax za mutu nanga karine mokonzi tango yo ko momema nga ke bato ya bato e komi da mabe on comprend. La première des choses, il faut que vous rappelez aux alaki mi pacho ponga mope na voyager te. Orchestre OP et koufité pour qu'à voyager aux États-Unis. Vous comprenez? Tous à la jalousie, la jalousie moto oyo aza matière ayebi ko benda image ayebi. La raison le plus fort est toujours la meilleure. Vous comprenez? Ba kondana ngote. Eza déjà loko o ba publier keke wo ba publier te pona nini po bazo bangana eza motema mabe jalousie ekola kate so motema mabe ya jalousie komo kola nde mabe
kaka pona visa bino bokoma kozwa ba guerre na bino o bobotami nango na bakwen na bino ba guerre créé boyebi nde boluka ba guerre yango mais place moko boyaka bokutanaka bolingi bozwa yango ndondeke chat de bataille ozo comprendre mabe soki balinganaka te bayeba kogérer yango à côté. Est-ce que tu as un orchestre de lobby qui bat la guerre de gauche à droite, par exemple dans la team? Dans la team, il y a une guerre notée à Libanda. Au outil nango loko solana mo konzamboko toza mutala team o mekojite tete. Si lisana guerre na yo place oza nango kuna yaka peto. Poto on a besoin batutu. Catégorie à batutu toza na besoin na bango. Oyo pe mpako yebi déjà que muteketa mama na bon oyeba ki déjà na kati mboka boyeba déjà ba agitation ba to pe des fois ozo comprendre bazanga kate na makambo yango da polémique makasi te ezakaka moi koloba po déjà na tout na mais il faut loba bongo ti aolemba nae batu bomesa na bango na ebongo ka azoloba biso to ke liboso batu bafinga webi manière tout forme nini bafinga na mokonzi mboka na mokili ase leader ni bafinga ebongo so ikokoya nde kokoya bapacho fi baza gérable facile ko to pona o gérer mais baza ba frère na biso to ko ignorer te mutu pa bengani azate eza agitation avenir ya moulayi il faut que tranquille ba voyage za yele o comprendre mutu abengani ete mutu alobine lokote mutu pa lobine te ke yo ko voyage akate azapete ye moko yo siko nde faut ye bakozonga kotuna ye combien de fois yo zalaka na makambo soit disant ndenga lobi azalaka na mukonza mboka abanda pe kala tangu sikoyo amoni visa ya petit na ye mokonzi ebimi eske akutanaki na mokonza mboka ameka kozwa courage ya kodialogue po alobi azalaka bakontreza makambo tu wana ifaki koya kosolola ti makambo te ekendaka bongo te bazobondela pacho te toza na besoin pe ya pacho te ke o soki ndenge nini mutu ozo comprendre mais eza bon débarras mpona bato ya bape des fois o comprendre on les mouvements alors permet na mokonza mboka ngai nde mutu nazo révoquer bato ape des fois bongo ozo comprendre tangu déjà boza bato bere rebelle oyebi ke visa ya Angola bato ebele bajenaka mpona yango mangengenge nzoto ekondi ba 2 mois pozwa visa yo bazwili yo visa Angola oboyi ko voyager ozoloba bien ke ngana ko voyager na mutuka te mais mutu liboso premier voyage Angola welaka okota na mutuka ezaka pacho tu na bis oya ko moboya tokene 2 fois Angola ya bongo oyo kozwa ya avion ok po mona ke za jalousie c'est que ba jaloux bato ya mitema mabe il faut kaka ba bon débarras bongo mpaka mokonza mboka ndalinga komba ngo mokonza mboka inspiration yo musika et bon obite ndalinga ne mokonza mboka na to mokonza mboka mboka nde la team to mboka mobimba mboka mokonza mboka sikoyo yo pokenda to voyage te soir te yo lo te ba ngama kama ba voyage yo nde fona falo sidikela ngo makasi moni makamba ba voyage ezani di bakenda te biso te mutu to voyageaka mutu to voyageaka te mutu voyageaka te azate ozo comprendre batu nde bazoyeba ba droit ya batu te na makambo o comprendre po mutu akosidika na makambo ezake na ba polémique balabala na ba quartier na ba famille eza ba biso po ne grandi ozo comprendre frère ngana yebika frère na ngai petit na nga tozokola na ye ensemble makambo oyo ngana mona recrutement ya tout le monde nazala depuis mais motema okita bakarini mokonzi eloko koobima mpe na développer na zwi mpe sujet ke ozwi no plan mais okende te ezalaka mais kimi ezali yajo combien de fois
soki pacho asiliki combien de fois sikoyo ya jo ifo asilika biso ndenge bato apédicare bato bazozanga pédicare baza to baza na kimia te na motema bazomona lobi te okomprendre makambo eza ebele bato bazozwa vize ezobima ndambu na vitesse ya koloba po bato nano bakepe te nano mpe bafixe date teke bato bakokende eza babon debara po na baforme alolenga bato boye vraiment bakovivre nano ndenge nini combien de fois baprotéger on a berere mais ozocontinue komanke barespect po na agitation eza bon debara mais ntango abengaki yo alingi asala émission yo oyebisaki ye nini abenginga makambo émission te abengi okomisa ye mpa mokonzi ya mboka estce barapport moko boye ifo ekomaka na litoi ya mokonzi ifo ozwa makambo ekokoma ifo ezala te makambo ngonga na omona ngo eza nango deya primaire ya jalousie ya vitesse okomprendre aza na badroit na ye devant caméra boye mpe asafandi akoloba oyo alingi akontinue koloba ngo bato baomesana basankara bato bamesana ti lelo abongoli motema achange ne forme akomi nene moto abeloge akozonga ne akozonga mais akozala na kote wana kaka kati monsieur mpe bazwi baplan state to eza entreprise mobimba nde ezovoyage o babiloko ba deuxième tour tokoma obanga ngo eza ya kobanga te nauta oyebi so na ebandeli bakoloba mpe basaleli yo moto ya liboso ekoti kuna na kati connexion eza te mpo na yo omoi te kozwa te ntongo olela basala oza makasi na likambo ya deuxième te ya kokende na deuxième tour omoni na temps oyo baorchestre evoyage ka babidjan babraza banini kende Paris kende États-Unis zwa visa break ekomaka wana kaka break ekomaka kaka biso tosalaki balance balance te bokota mnana libumu ya ndunda groupe mobimba bokiti atterrissage na mboka Macron bandima bino ni bato tu baoza agité po baya kointegre équipe po yango nde ezokende opresente mboka libanda bachampionnat d'Europe bachampionnat moko boye ya minene d'Amérique d'Afrique oyo tobetaki yefa tosalaki boye bango bazomona yango te baya bato ya biloko ya mike kaka pefkin bazosuka wana bajirabola ozokomprendre biloko bangola wana moto mpe azopekisa bino aza te baambasade eza nango na Gombe awa boyebaki yango bokota mpe liboso bozinda bobima tondima bino bambote ebele na prêtre Jean Masunda ya mere na biso Ileka bambote ebele na bana tu ya mikili moto azogere Europe mobimba mikolo Junior Check Fu nzambe na bango tu oza na obligation ya kotosa devant yo oza ta na wana toche oprononce yango ta Check Fu okoka te bambote ebele na Delix ezalaka mpe trop te na de dieu nayebi ka wana kado ya mokonzi ya mboka mpo bomona mpe ke seigneur de la terre yenda makambo tu bo avida mpo sikotala sikosha eza lokola 3 mbongo ya okokenda 3 personnes poto champ kaka 3 personnes na famille na bino bozalaki na bango na Afrique bomona bango esu te bakoma na poto champ wana agitation ezala te biso oza bato afiti toa na kimia toyebi makambo mbote ebele na Charlie Mobutu Junior Kila Bax Dodi Shungu Ajekai Iso Mobali Adedima bambote ebele iso ebimi yango fona zonga mokonza mboka ebo bambote ebele bapla musufu mokonza mboka ebo ebele na Patrick Binda Parseka mokonzi
Rodrigue simbanga boyebi ke opesa tu zuwa makasi po bando bandaki kaka bando bandaki ozo doseka major bando bandaki kaka okomona ba commentaire ya sok bambote bele na chuchu debo bambote bele na mama mokonzi ya moli mama na biso bambote bele place oza melo yebela kaka ndenge ni makambo yango ezayela Charlie mpaka alobi et nasir bo comprendre vraiment o ezoleka na la team ngana yaki pona zoye parce que asa parmi bato oyo bazaka directement na mukonza mboka mais na kozwa mukonza mboka kala minute parce que na limité na ba question na besoin ya ye moko héritier watanabe makambo ndeze pa na ye moko pina na besoin moni bagela tina ngaki songi mais ya mpaka na cibler bien te il faut mukonza mboka ye moko héritier watanabe pour nous préparer pena ba question na préparer pena mahampo na frapper na ye avant à Kende State total ramama on ezo kende ba bonne chance penza en tout cas na ba onyo so ba kende la team mobimba ba viseza na malembe ya batu so ebimi ya batu so pe ko bima to ke na mama malembe na agressivité te sans parti pris ba o batala rabiso ba bandeko balingami bo excusez à Charlie mpaka loboko yaki kaka moi pena na bête moment directement et ça a été bon comprendre en tout cas merci d'avoir nous balandi biso bato nyonso ba soutenir la team bato nyonso bazala pour la team boyoki conclusion ya makambu simbanga boyebi ke opesa tu zuwa makasi po bando bandaki kaka bando bandaki ozo doseka major bando bandaki kaka okomona ba commentaire ya sok bambote bele na chuchu debo bambote bele na mama mokonzi ya moli mama na biso bambote bele place oza melo yebela kaka ndenge ni makambo yango ezayela Charlie mpaka alobi et nasir bo comprendre vraiment o ezoleka na la team ngana yaki pona zoye parce que asa parmi bato oyo bazaka directement na mukonza mboka mais na kozwa mukonza mboka kala minute parce que na limité na ba question na besoin ya ye moko héritier watanabe makambo ndeze pa na ye